Fally Games. Fally bazo batu na kati ya réseaux sociaux balobi ke Gims aleki Fally bamzu Fally aleki Gims bako titina Papa Juna na kati Papa Juna selon certaines personnes qui a songi azotia polémique entre Fally je ne sais pas moi quoi et tant que le Fombo grand artiste qu'est-ce que tu peux dire dans ces sujets? Mana au calmer bateau, et puis nazo calmer bateau. Pour bateau ba ebi ke naza équipe et naza parmi ba sage. Oui, il a fallu. L'équipe des sages tout ngar Shulai, tout na Bendoson, na mfumungo dia Adrisha tipo. OK. Bateau bazo benga trop. Nazo ibsa bango pe. Même mana zo occasion na loba na bango lelo. Nini loba na ces jours? Elo na loba eza omoni Congo balingaka bolama motu te. Congo la za prêt ya kosala tout pasi bolamo ezali ebeba. Omoni makambo tout bazo bakoti kutu na ba Vejuna na ba Gims na mambo etali bango te. Problème eza moko kaka pona nini Fally akomi numéro 1. C'est ça. Problème eza moko. Or to assista yango kala esalamaka nango tozaki na ba Congo na pe ba numéro 1 lobi bazalaka. Mais ebota makambo te poani yo mona iteke sérieux na ba olo ba tel numéro 1 tozaki pe na ba Wilo awilo longomba osala ba plein ko sakana te mais dérangeaka te tant bazo ba numéro 1 et dérangeaka ba Wilo te oyi ba vire ilema ba betaka na ba caché moko ya ko sakana te mais jamais tant bazo ba ke numéro 1 ya Congo lulu ezata mususu Papa Wemba ou bien Pepe Kale et dérangeaka ba re ilema te. Poani lelo ekomi kato ekomi tour à Fally comme ce numéro 1, ça dérange. Au moins place Congo la za mabe yango wana. OK. Le eloko tout mona awezaka po Fally ekomi tango na ya comme numéro 1. Bakolamusa na makambo elala. Na makambo faut pas bakotsa batu. Ngana osenga na vie na biso Juna abima na makambo pena. Abima. Bakotisi bango kokotisa. OK. Bato baza déranger pour Fally comme numéro 1. Bazo luka siko ilo ni po en tout cas baluka support maele sili pena ko maele tout esili. OK. Na ebita après makambo ba luka so nini ba luka ni po ta mutu to ebite okende tina neni ndenga za na drapeau wana sobo bono sala tuka ko créer ka likambo na place likambo ezate moko benga lobi est-ce que yo sola na Fally est-ce que ko benga Fally te apikisa batu na ye asala aloba ke ngarabi ngasi na zwa kuwana oyebi MS ngana kana kin jumsu na moni coup de fil ya président nga Papitex na créaki delta nanga to mo beta pena ba chaque dimanche na ngir plein ambiance zongi le tikale ka to sa disque to simba pe ba makambo bien na mona coup de fil ya Paris na table président Papitex oh mwana nga na en tout cas na zozonga sasa na lina zong sampir mais nazo contende na yo MS na tokaka pona moment na komi na staff ezo soutenir nga ba ocha bambongo na bango bachelio motema siko na ke bisa bango ba boya staff nanga. OK. Et nga na yokele staff nanga te nga bien en tout cas Vitex aza parmi ba parents nanga bato basala ke bato bayi balo fombolelo Papitex aza parmi bango dona ko décevoir été na zuina ba musicien nanga moko tozongi empire to bandi ba rap staff nanga na e bayanga pena basokola maboko e Vitex auti mikila ekin biro na e batsenga mopanzi batika na bapeti babotolanga ba mission na to na quelques missions vieux mo tant vieux binga na poto bazaki bavana na ba parler ba comme pe ko travailler nanga en attendant vieux binga soit ba baza na mouvement na bango pe ba koti kuna ba boyi ko zongela ba yipsi bango yo za kana kin Papitex samo na Paris bolanda lo fombo na nini bakima na zongi ko ta batu nanga batu ayo pe na matro donc parla na lo bake nazo même na bi Fally ko sala même ngamo atange sage na oboya na ibsi taranga ku bato bazo côté la Fally za bato balinga Fally. OK. So Fally ibsi bango bino a sala su nini bolinga sala mais bato na lobi tan boya su na komba musupo bango ba olembate makambo tan yo sila ba ko bota mususu po
lokola aza kaka na drapeau wana Bakréer ba problème. bota lisumu sikoyo banani bakabundela Fally tozala bato nga ntange sage Fally te moto akosala yango biso sikoyo tozwa koloba ndeti nga na sage na ye wana alobi eza makambo tu eza kaka mpo Fally aza numéro 1 OK. bakolukele na makambo mpo nazoloba makambo se salama avant Fally akóma na place oyo balider oyo bazalaki lobi baalaki ntango bango bazalaki lobi wana awa pe na poto bamisie bazalaki kobeta na baplace ya minene bazalaki Très bien. mais bakompara bango te pourquoi bango moko mpe ta silika o mikolo kisasa esimbami na tele esimbamaka na tele est ce que na moment na kanda bongo asilika kanda bongo mpo basala baplain partout na libanda te ebota problème te mpona nini komi na tour ya Fally babano bimisile kaka bamakambo nga na kosenga kaka respect ezala na moko mais ve na biso Juna c'est un grand abimane na makambo oyo kokota na kati ya makambo vie Juna bakoti ye kokota yekibiba bano bakoti ye bazaka na besoin bacombattre Fally mais kobunda na bango na Fally mpo match sesilaki déjà d'accord omoi babillet ya premier stade ndenge videaki wana epesi bato fievre sikoyo bato bazocreye kombani baosala sikoyo na deuxième stade oyo ntango babillet kosila yo omona apres kombo bakobota mosusu alors Fally aza na droit te apekisa ms alobele te bongo olobi ta babimisa kombo ya mibale ms aloba ye mo leadership apekisa ye nga te wana bato balobela Fally mais oui eza exemple bakotika te OK bakotika te mais na encourage bango te na mafinga OK okolobela Fally sans ofinga comprendre bazanga na mais il faut baloba faut baloba est-ce que tokende mais bafinga te qu'est-ce qu'on a comparaison entre selon yo entre Gims na Fally na aleki te Fally mdaza numéro 1 na Congo Gims pe c'est un grand na mboka na biso na musique na biso na maosala na pesi bino exemple ne ezaka liboso omonaka kanda bongo biso pe bapepe kali tokende bapays mo bayisi biso awa c'est kanda bongo comprendre mais na moment na pepe kali mtazaki na top na Congo c'est tout à fait normal oya na États-Unis boy pepe kali nde danser pepe kali donc eza ngo te Gims ayoka pasi be Fally ayoka pasi na minute o Fally mtaza numéro 1 na Congo mais Gims aza pe moke te amakasi asala baplaine sansera alia kobundisa bango na place bitumba eza te donc combat d'après ils a créé bazo créer pas bazo créer ka luka kaka mais na petit exemple Zaiko petit comme na top yo mona ba yeko luka Vera Elema balobi ke na Congo numéro 1 eza Zaiko Vera Elema za wa blague te bango basinga ba mama na ba contrat pour ba vandi na ba poto ba pays moko eza na ba légalité mo osakana te ako kende likamo boyo o lofombo kende ba yebiso na likamo boyo eza kutu na kambo ba na circuit bancaire kutu te mais bango bakendaka ba circuit bancaire omona otouché ba grand monta ba Elema yo ka place ba soin ça Elema pour vivre na pas congolais mukoni baloba ke yo neza boy mikolo babi kisasa kuna simami na papa ma Elema siliki po bato bongo sérieux bazali te lelo bato bongo bakomi so bazalaka nde Elema baswana na ba vieux wemba na ba pepe kale bakanda bongo nde baswana OK donc eza combat moko inutile heureusement na félicité Fally ndenga réagir te bakoki mpe koréagir te en tant que sage na yebisi a réagir te eza bato bazoyoka pasi na bamérite na ye na gloire na ye et surtout ndenge akomi numéro 1 babano créer toujours bakomba donc face à la tension azalaka na position na ye wana bawarrior na ye mpe baza obligé basoutenir ye ntango aza attaqué mais baza autorisé ya kofinga bato te c'est tout bon moto mosusu mpe akomaka na aire moko basukise motema wana tu fo kokalmaka bango kaka kokalme bango mpo ngai bato ebele mpe bakokanisaka ngai na kofashe te ok non motema eza motema soki eza motema aire moko soki même soso namona mpena soso soki osali erreur soso mpe atakaka moto mpo amoi mpena akomi faut protéger bana ye voilà donc botika nde komema bato bafinga bino moni d'accord botika komema mpona ozopousse kaka bato bafinga alors ngai yango mona nga makambo ebele ata na bakestion totuna eza na bakestion totuna azokoevite mpo naza mutu so namonike awa na korépondre yango nga mpe so bali bakotisanga na bitumba moko namonike eza bitumba nakota na nga te nakota te d'accord nga na conseiller en tout cas bakote tu bazala calme
combat oyo tu bomono ezaka alika moko pour Fally akomi na trône, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Godelo Fombo. Tokomi na suka émission na biso. Conclusion, na yo, analyse, et pas bato balandio, ni no kwebisa bango. Bonga analyse ezaka moko na olobaka ki surtout lo na obeta c'était disque nanga et